Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola. Toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm.
nazongisa essence na ngai essence nyonso nde
kozonga na kesi ya leta bamibi nyonso bakangama bana ya mboka tona bokatotonga mboka bamibi esi bakoti na guvernema bakomi koyiba
manifestation ya lelo ezali mpona koboya bato oyo badetournaki d'abord mbongo na biso ya mboka. Touti na dictature ya M. Joseph Kabila tobundaki mpona likambo oyo ya kotala ete makambo tobundaki kobengana ndeko Joseph Kabila nde makambo oyo bazongisi yango lisusu na mboka ya kodetourne mbongo. Yango tozali na besoin ya 15 million wana emonana. Tosengi mokonzi ya mboka boye apesa biso clarité na likambo oyo ya 15 million. Bato nyonso baza cité na likambo wana atya bango na disposition ya justice eyebisa biso ete banani oyo baza bacoupable bakangama, bao mpe baza bacoupable te batika bapo mboka etambolaka boye te. Ya mibale toza kosenga bajuge ya cour constitutionnelle mpo te mboka ezali justice pendake bato oyo bazwaki justice lokola eloko moko boye kotambusa yango ndenge bango balingi. Ezalaki bajuge ya Kabila, ezalaki bajuge ya Kabila na bato na ye. Tosengi bajuge wana bakende ta ndenge basalaki na makambo etali ya badeputation esala makambo moko te na mboka. Komona te bino moko bokati likambo, bino moko bozongisi, ezali soni. Yango tosengi bajuge bayoka soni, badémissionne, batika. Toza na posa ya justice moko ya solo, justice moko za équitable oyo ezali mpona moto te, ezali mpona moto nyonso. Mpona mosala la police asali asekirite bino kimia tosengi mpena polise na biso merci mpo te tomoni ete polise ekomi polise moko professionnel. Kotala ke totamboli tozongi na kimia, polise encadre biso, eboteli moto eloko te, ebeti gazi te, ebeti masasi te, baencadre biso na baconseil na kimia nyonso. Tosepeli vraiment na mosala polise esali. Comité de coordination au peuple congolais. À l'issue de la marche du 21 octobre 2019, nous avons marché aujourd'hui pour exprimer haut et fort que le Congo est notre bien à tous. Il n'est pas la propriété privée d'un groupe de privilégiés qui auraient tous les droits de s'accaparer et de jouir impunément de toutes les richesses nationales, d'imposer les lois qui les arrangent, de les appliquer de la façon qu'ils veulent et par-dessus tout de condamner le reste de la population au silence et à une misère interminable. Si nous avons été massivement aux urnes, c'était pour obtenir le changement dans la gouvernance de la République. 2. Nous sommes entrés en croisade ce jour contre la corruption et l'impunité, parce que ces deux fléaux ne cessent de détruire notre société. Seule la justice élève une nation, disait dans Proverbe 34, verset 14. C'est elle qui consacre l'égalité des chances, qui assure la protection de la propriété privée et collective et qui garantit la concorde nationale et la paix des cœurs et des esprits. 3. Par cette grande journée de protestation, le peuple congolais vient de démontrer sa détermination à combattre ces antivaleurs sous toutes leurs formes. Aussi exige-t-il avec insistance A. La restitution de 15 millions de dollars subtilisés du trésor public pour une destination inconnue, la sanction des auteurs de ce crime et la dissolution du comité de suivi des prix des produits pétroliers devenu un mécanisme néfaste de détournement de l'argent de l'État. B. La suspension de leurs fonctions à titre conservatoire de toutes les personnes impliquées dans le détournement de cette importante somme afin de permettre à la justice de faire son travail en toute indépendance. C.
la démission des 9 juges constitutionnels qui ont banalisé les résultats électoraux par des validations, des invalidations et des révalidations fantaisistes en violation de la Constitution et des lois de la République, mettant gravement en péril la cohésion nationale. 4. Nous exigeons en outre du gouvernement et des pouvoirs publics des garanties fermes et des signaux clairs pour que plus jamais aucun citoyen de ce pays, quel que soit son rang, ne puisse toucher impunément à la caisse de l'État, s'emparer des biens publics et se croire au-dessus de la loi. Il y va de notre avenir et de celui de nos enfants. 5. Cette croisade ne s'arrêtera pas tant que la RDC, République démocratique du Congo, demeurera le paradis de la corruption, de l'impunité et de l'injustice de toute nature. Aussi, lançons-nous un appel solennel et citoyen à tout Congolais à veiller, à dénoncer et à agir afin de mettre un terme à ce fléau qui gangrène notre société et hypothèque son avenir. Pour le comité laïque de coordination, Gertrude Ekombe, le professeur Isidore Tailleur, le professeur Okana, Franklin Lokoumbe, Julien Kengo et Yombela. Je vous remercie. Merci. En tout cas, marche à l'élo, to sepel makasi, nandenge et salami parce que to zaki na ba objectif misato. Il y a liboso zaki to dénoncer ba acteurs bazaki ba maître. Il y a crime, il y a détournement, il y a mbongo, il y a mboka 15 millions de dollars américains au ebungaki. Il y a mi balé to bande ko revendiquer pas suspendre bango na ba fonction na bango, ba kota bolo kopo état de droit et sala mosala nango. Pe a misato to sepeli ndenge tomoni mapinga la police et sali sécurité nango très bien ndenge to tamboli na kati ya mboka par rapport ndenge ba marche à liboso zalaki ezalaki na ba désordre na kati même balo tomoni que la police vraiment a sali mosala na très bien atali ça c'est betité a déranger bisoté to exprimer sentiment na biso librement to pesi longonia na la police akoba ko sala mosala na ebo ndenge bon ba auteur ya crime oyo bayebani très bien. Cabinet ya chef de l'État auteur nango azali mokonzi nango ayebani toboyi to cité awa na micro mais moto nyonso ayebi ke mbongo o ba détourner yango na cabinet ya chef de l'État oyo azokambara yango yende moto ozongisa mbongo wana juge obolo ba démissionner okau ba démissionner te okau ba démissionner te tokotambola kaka marche likola marche ti bango bakotika tokolandela bango mboka eza ya bango te bango kaka baza na compétence te ya kokamba justice ya mboka oyo toza na bamaître ya bavoka ebele na mboka oyo baza na compétence lokola bango bakomi kobomba mabe babandozwa bato ya mabe batisa na baposhe na bango mpona kozwa kaniaka tokotelemela bango boye ti na suka jusqu'à ce que bakosala démission soki te tokotelemaka kaka marche likolo ya marche jusqu'à ce que chef de l'état akomona biso mbote papa marche ya lelo mpona yo ezalaki ndenge bon marche ya lelo vraiment esali biso bien puisque tomarche bien la police na biso akomi na souci ya peuple liboso bana comprendre le peuple te mais lelo comprendre que la police po aza na nsima peuple po tosoutenir mboka na biso vraiment basoutenir biso bien ti tosali marche na biso bazokoencadre biso bien vraiment tosepeli na bango bon tozomarche mpona 15 millions de dollars oyo bayibi na kati ya kesi ya l'État elimwe kaka boye na cabinet présidence et puis cabinet oyo toyebi yango mbuta tokobomba te mpo mboka se change se Vital Kamerhe ayebi mbongo wana place atiaki yango toza na souci ke mbongo wana lelo balobi so tolobi président alobi ke enseignement gratuit la police bafuta bango mbongo wana euta wapi na kesi ya l'État
C'est comme Mongo, on a yé Mongo, chef de cabinet déjà Mongo, place à Tchaki, tu as évité. Alongola yé. Abimisa Mongo, le fils que. Ce que les Mongo, les monateurs, ils foutent pas l'enseignement. Mongo, la police va foutre en nez. Et aussi, le fils que Mongo a abimisa yango, ça fait déjà 2 mois. Depuis Mongo, va dénoncer Mongo là, à Salipe Mingi, tous les batailles suite, justice la biso, biso réaction à Malamouté. Yango, to sali marché. La même justice, on n'a pas démissionné. La même justice, on a fait les sous-polignes balandés. Papa, tu as la justice, papa. Au moins, il y a la justice congolaise est athée. Pour ce que la justice est bonne, il y a 4 moko. Mboka pesa ni échanger. Pour le loko ici, m'a payé za mibeko. Mibeko à partir du collège à Kokufa, ti okiti. Nase. Même justice aux Osenga est démissionné. Même justice l'issou et quand la bateau bayibi. Mais Congo il faut démissionner. Pour passer la moussa na bangote. Réforme institutionnelle, bangote faut kende. Faut pas kende. Faut kende. Merci. Au cas où baké. Au cas où baké, c'est que Moka et l'autre la malamouté. Tous hommes la clarté na Moka. Donc continue comme marche. Pour eux, on bani maleme. Ti souka la ngoto ko. Mote, mais c'est journaliste. Les locaux yotan on bani ko sala marche. Les pour 15 millions. Vous croyez que pour une solution? Bon, to le biboye. To le que la voix du peuple, c'est la voix du Dieu. Première chose, nous sommes les catholiques, congolais. Alors, tout ça, le babouye. 15 millions au Bungi. Et Bungi na cabinet ya président. Batu ba yebi ke mbongo mboka mobimba yebi ke 15 millions ebungi. Papa, eloko za itéré pour na biso, toza na posta bana batanga classe ofele. Toza na posta ba soda na biso bazwa ka salaire. Toza na posta ba policier bazala payer, ba enseignant bazala payer. Alors ba fonctionnaire bango nyonso bazala payer. Eloko zo sala maté. Et comme kaka mbongo ya ba ujana. Na ba makangu na bango. Papa, boni touro to kolia na bango elongo na bandako na bango. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité.